Shalom et bien-aimé dans le Seigneur. C'est le prophète Jérémie Kabamba voyant. Oui, non, ça la message oyo na douleur na motema. Non, ça la vidéo oyo na basi na motema. Ya komona ser oyo Ariete oyo touti kokunda lelo na cimetière ya nécropole. Ser azala na baninga na ye akola na baninga na ye mibale balongwa baninga bakoma bafami na ye. Ser abali moko ya bato moyena tanga kombo eza te. Muko ser azwi zemi. Après ser kozwa zemi ake kobota meilleure copine na ye alongwa copine wana koma ndeko na ye. Ser abengi ye na boti na hôpital tel. Lambelanga biloko tel. Ser moninga wana memeli ser Henriette biloko. Peke moninga langa boti. Ser alie biloko. Après 30 minutes, libumwe. Basalisa ba examen. Baye kotune biloko nini olie. Batala biloko moninga na memela kenzo kezaki empoisonné. Ser atiki mwana na ya 2 jours. Lelo akoti na mabele. Balandi ma copine na ye. Moninga ne ya bomwana. Balobi kesa katisa Brazzaville Kimi. Regardez le cœur de l'homme. Nangina ye bisayo. Bino bozo kangama na baninga. Baninga ya lelo binemi ya lobi. Ba copine ya lelo ba binemi ya lobi. Mutu nyonso kosepela na libala note. Mutu nyonso sepela na vie note mon frère ma sœur. À partir ya lelo sélectionner baninga. Moninga malamu eza yo moko. Moninga malamu eza nzambe. Bible lobi chacun a pour ennemi des gens de sa propre famille. Maman na yo koko ennemi na yo. Yaya no koko ennemi no. Papa na yo ndeko na koko ennemi no. Mutake wanga na yo tezaka nzambe. Ser Ariete akoti na mabele. Likolo meilleur ami. Nengena biso tozaka ba meilleur ami te. Tozaka na ba meilleur ennemi. Yango sok omoni kolata no. Omoni ndaku yozwa. Omoni musala yoza. Omoni mbongo stekaka. Omoni voyage osala. Kokata te ke batu nyonso ba sepela. Ser atiki mwana ya 2 jours. Akoti na se mabele biloko moninga memele nzoka empoisonné ye moninga na kimi braza lelo ser akoti na se mabele le cœur de l'homme nano liaka na ye nano vivre na ye nange na biso ozaka na moninga te à partir lelo bomba secret à partir lelo baninga lelo binemi alobi moninga malamu eza nzambe miti ya mabe empoisonné ye poani kongola koma na poison lokolo loko olia poison ngo euta wapi bino boboma bato bo continuer mais bobo ya te bobanga te justice ya nzambe eza 081 375 2794 Ser Ariete parti likolo meilleur ami ozaka no na baninga te po mona ozaka baninga te e osombela mbo wapi yo e osali boye ndenge nini yo yango wana mitema ya mabe evanda kati ya bato keba na bilialia keba na biyamba yamba keba na bintimandima que le Seigneur Dieu vous bénisse.